Coucou, boya ebele, na sous les baobab, life together, boya bas, to buka, to déraciner, célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents bas stress, boya ebele, ko s'inscrire, boya ebele, botala ba coordonnées yangoana, email na biso yangoana, numéro de téléphone yangoana, boya ebele, bo s'inscrire. Et kozala bien, maman, kolinga lisu ozala yo moko te, papa, boya, to katalien wana, tozana nu ebele, ba diaspora, bozala ebele, to lingana entre biso, et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza, tozala together, tala kaka, soki to sto leki ba 45 ans, ti likolo, bana na biso ba koli, ba kena ba uni, ba université, et zo sala ke ba parents bazoti kala bango moko, solitude ebomaka malembe, ezali maladie moko ebomaka malembe, okokufa mbala moko te, oko souffrir, eko bengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele, vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko loba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele, ba maman boya ebele, ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab, live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele. Ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto mama yaka tolingana na biso tomona baparent ngayo ton futur mari ngayo sokolo takinga na ndoto mama yaka tolingana na biso tomona bapasteur ngayo. Bonjour, bonsoir, bonjour lisusu bisika biso bizwibino nzamba lola aeba kosunga pe kobatela. Vraiment na ye liboso na bino humble servante na bino kade tolobaka la danoise na ye pona to solo la muke. Vraiment bambote ebele bisika biso ekozwa bino bo partager vidéo ekosala bien pona bonne compréhension. Et puis to pesi pena bambote ebele na ba chef coutumier na biso ba respect bisika bazali. Merci na bango na nyonso oyo basala kapona sous les baobab. Et puis to lobi yenge na bandeko na biso bundi ya Congo na église ya Mperi ya Longo. Vraiment kintwadi na bandeko na biso kimbangiste boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique o basala ke totanga ba classe ya tokos. Vraiment ba shalom ebele na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel. Vraiment ba shalom bisika biso bizwibino. Et puis to bosa nakate vraiment ba oya biso ba musulman ba salam ebele bisika bizwibino. Wana ezalaka mbote lo sako to pesaka na ba ndeko na biso nyonso oyo bazalaka na biso elongo. Bandeko na biso abima pe bango pe bazana biso elongo. Vraiment bandeko nanga bozana se sous les baobab ndamba one la danoise bo s'abonner ebele bandeko nanga kota la ngaite sans s'abonner appuyer vraiment parti wana et puis finape eloko ezaka loko la montre parce que à chaque fois na ko poster vidéo nanga okozwa yango na bo pete ko s'abonner ezali ofele et ko sala lope eloko mokote c'est juste pona osunga biso tozala toujours na kati ya YouTube koleka liboso na bino. Bandeko na ngai na se sous les baobab totala yango pamba te moko pati moko pa café et ça la tokos na ndenga mukete to melana biso ezalaka bien et ça la vraiment très bien. Lelo nga na zwi nga moi coca na ngai na omela coca eza bien moi whisky muke et ça la bien mais kolekisa te ndeko na nga sinon te Orlando la danoise malamu te. Bandeko na ngai to melana biso eza bien moi mai na yo, moi jus d'orange, moi café, moi thé et ça la bien bilo mo boyebi to koma ko mela mingi ti na biso
ya bulukutu na ya citronnelle. Bandeko na nga soki na ye liboso na bino na tango yo na ye juste ko éclaircir liwa ya ndeko na biso Naomi oyo asilaki kokufa na kati ya Maroc. En tout cas na prometaki ndeko mwasi oyo abengaki ngai oyo mitungisamaki mingi oyo azali na bana na ye na kati na Maroc, azali pe na bandeko na ye oyo basistaki oyo bayokaki oyo bamonaki ndenge nini ndeko na biso Naomi asili kokufa, babengaki nga na lombango penza epuis tosololaki na bandeko ya Maroc. Na suka émission na kotiela bino mwa audio muke bo comprendre ndenge liwa ya ndeko Naomi et akufaki bino moko boyebi batindelaki biso message na tangaki yango pe na lobaki na bino ke botala ndenge balobeli biso ke ndeko Naomi akufi pembeni ya ndaku na ye, ba Marocain ba bomiye ba mwana aza porté disparu alors que ezalaki bongo te bandeko nanga yango toleki liboso to éclaircir lisolo oyo et puis to pesa penza conseil na bandeko na biso nyonso o bazali na kati ya Maroc, o bazali na kati ya Turquie, o bazali na kati ya Grèce, boye bandeko nanga mai ezali malamu te. Baye ya minene wana o bozo cha bavi na bino na risque ezali penza kitoko te. Toyebi ke bino nyonso bolinko ya na poto nenga tolobaka poto eza paradis te, mais poto eza na ba bienfait nango, eza na bilengi nango, eza na bisengo nango, mais linga o yango penza na ndenge moko o esengeli parce que Nzambe a changé le destin ya mutu te. Soki etangamaki ke yo koya na poto okoyaka na poto kolinga te omi welisa okota na banzela oyo koyi kokota te omi nzoto ebo okufa ekozala esengo te. Bandeko na ngai ndeko na biso Naomi akufi boyoka mwa muke ndenge ni ndeko na biso Naomi akufi. Ndeko na biso Naomi il paraîtrait ndenge elobelami na ba o baza na Maroc ndeko na biso Naomi ebongaki amata na ba biloko na bango so ba benga ngo ba badge soki pe nini ba benga kombo na yebi te ezalaka lokola ba piscine o ba tshaka mupepe wana bo ba tshebino mupepe ba pesi bino entraînement ndeni boko memango soki ba vague ezali ndenge ni boko sala gauche na droite. Donc ndeko na biso akendeki nde kokota na eloko wana pona bakatisa baya na poto ndenge bakatisaka bakende na Italie. Ezali pasi na mawa alors bazalaka mo ebele asafutaki mbongo na ye, mais tozonga muke sima to expliquer ndenge ni ndeko Naomi akomelaki na Maroc. Balobi eza pe important que la danoise beta pe lisolo nango parce que yemo ba bande ko azaki mwana mwasi moko yeba ko kanga pe suki abande ko kanga batu suki kuna na Maroc. Donc batu ebele ba yebie ba bande ko ko kanga suki epa na ye. Azalaki étudiante na Maroc te, ayaki na Maroc ko lukanzela ndenge akene na poto. Ibango bazala Kinshasa bandeko na matozonga momuke na Kinshasa bazalaki na bonne vie. Bazalaki quand même na vie moko ya bien, bazalaki na papa na mama na kati ya ndako. Azape na leki na ye ya mwasi, ye Naomi aye kozwa zemi. Mama na bango babande ko sala nyonso ke batinda bango na Maroc pona bakende ko lukanzela ya poto. Ndeko mwasi aye kokoma na zemi oya mwana oyo bazolo babungi wana. Tanga komi na zemi eye kosala ke atikali leki na ye mutu ayaki Maroc liboso. Na minute yo na solola ki likamba leki na ye te na yebi ke soki leki nazaka na Maroc ou bien leki na ye asi amata na poto na nzela ya babwatu wana na yebi te. Mais yele atikali aboti mama na ya lobaki tikelanga mwana yo kende olanda leki na yo kuna na Maroc boke koluka vie. Naomi aboyaki alobi te ngai na ko kende sa mwana na ngai te. Alors azelaki mwana akokisa mwa ba inane et quelque bongo aya kokende na Maroc. Ndende ko mwasi aya kokoma na Maroc ayena mwana na ye bakomika koluka kande baluka banzela et ye kokoma ke il fallait ce qu'on ndeko Naomi a voyager na mwana na ye na kati ya masuwa wana o bango basalaka wana bandeko Marocain bamataka te bino mo batu bokokende bakolakisa bino ndenge nini bokokende ba expliquer bango. Alors bomoni Naomi azaki na mwana na ye amikotelaki deja na kati ya bato wana ya to benga ngo kaka soki bato soki pe bwatu to yebite mwana amikotelaki
Naomi anikotelaki te azaki na mokili. Soki pona nini mwana kotaki avant ya tikalaki bandeko toyebi te lokwa sa kufi toyebi te. Ye mwana koti sikoyo na mbiskadi wana bandiko ba marocain wana ba pesi bango mololo na bandeko na bango bo démarrer bash wana ekende deja kende ba o batikali ba kende pona ba police marocain bazoya. Parce que tambolaka pembeni na bazamba wana kota ba mai wana pona ko éviter que batu ba katisa te. Mbala moko bango balobi ale bo démarrer bo kende ya tikali na kota mokili mwana asa koti na mai babandi ko démarrer abandi ko ganga ndeko Naomi. Mwana na ngai ye bozo selanga mwana na ngai ye mwana balobi ko zonga simate yozela tour mususu ba policier obaleka nanu e bongo okutana kaka na mwana na yo e place moko boso basaka scale soki pa kokutana na ye na Italie soki pe na Espagne parce que batu ezaka ba congolais il fallait batinda babaji mibale en attendant bajona musu bakotaka ngo mupepe so ndeni basalaka quelque part avant baya nango bo ya bandi ko menacer batu wana désordre akoti mobulu balobi ayokaka te batu wala bamoni ke ndenga azoganga wana ba policier ba oya ko remarquer skani bazali bazwi libanga munene babambi ye bazalaki na mobali moko azalaki wana ya ivoirien mobali mususu pe azalaki wana na batu mususu bazalaki nde bamoni babambi ye libanga mwana ivoirien moko aye kokota so pe ivoirien so pe aye kokota me poni bosala na ye pe pou donc babomi batu mibale babomi bango siko ba marocain babomi bango pona likambo wana. Donc bayi ko boma ye babomi Naomi pona ndenge wana akufi. Donc ti ba ko découvrir ye donc asa kufa ki na ye parce que bamba ki mabanga ko sakana te. Etienne na Bible akosa ndenge baboma ka Etienne na mabanga ndenge pe babomi Naomi. Donc akufi presque liwa lokola Etienne. Mabanga penda pupu parce que balingaki te aganga bazolo bandi ko ganga te. Yango na sikoyo batu musu balobi na danoise soki ezalaki ke ya mikotelaki siko mwana mutatikalaki na mokili elingaki pe kozala ndenge nini bandeko na ngai baparent oboza na Congo koma yo parent ozo kozwa bana nao Naomi azalaki soki na ba 23 za donc akokiseta ba 25 te. Et puis leki na ye donc azala sou na moins d'âge mais baparent bango moko bazoswa bana bango à partir à Congo boke na Maroc boke koluka nzela poto. Est-ce que bolingi bana na bino be bolingi bana na bino te tala lelo Naomi akufi ne karaboy. Et puis batu wana bakendeki na badji wana parce que bayebani na baninga musu batikalaki bakomi ko benga bango bomoni mwana Naomi te aza wapi bandeko mwana Naomi azomona na te soki pe babwaki na mai le bamoni mama na tikali babwaki na bango na mai parce que balobi ba congolais kuna batekaka molimo tango bamoni kila msu mwana ngo azolela na kati ya badge azo déranger mama emsu babwaki pe na mai toyebi te vraiment bandeko na ngai za passe parce que bato ba voyage kana bato ba koti bino bokotika na ba numéro de téléphone na bango moko bozo bengana soki neti réseau ezali na bokomi na katikati ya ebalete po abolo bandeli bozoke soki bango ba eseka le bobwaka mwana ngona mai mama na esa kufia wa toyebite mais bato ba kei ba na masuwa wana ba komi petit na l'autre côté ba dindaki pété. Donc soki Naomi azaki na kati mbelelelo Naomi aza déjà na kati ya Italie ou bien na kati ya soki ba bimela soki na Italie ou bien so na mboka ni mbele Naomi azadia na poto awa mais mwana mona ni azomona na te soki congolais mongoko boy azwi na yeye ke na ye azwi ne cadeau eyebani te ti lelo mwana Naomi azomona na te. Donc Naomi babomaki ete ke o bakuluna o basase o te Naomi akufi pona mutu makasi. Bon tokobenga ngo mutu makasi pete pona mama mo peta ko ndima mwana kende yo tikali po fandi na kimia okoka pete yango na bilo pe ba mama boza na motema oza na mwana 2 ans olingoke ko sacrifier vie penda ya mwana na ya yo na kati ya mai
ata kutu koya na poto yango bandeko na nga soko oza na Maroc wana toboyi te ezaka Afrique mais soko omoni ke ozolia na yo ozomela mwa traitement ezali ndeko mwasi luka vie sur place vanda na yo liwe eza partout na poto ya bato bazokufa te bazokufa est-ce que na poto ya bato babela AVC te bazobela est-ce que na poto ya badivorce eza te badivorce ezali poto ezali nango paradis te ke soko oye na poto okuti nyonso soko okei na ville nyonso kaka na kati ya poto même na Londres okomona bakongolais ebele bazolala libanda bazali babengani bango na basi bazangi bandako baza kotraine libanda baza na esika olala te toza na ndeko na biso moko congolais babengaki nga mpo na boyaki nanga kobeta lisolo awa na kati ya Londres awa mwasi abenga na ye akoma kokende kolala pa bato ye bodongo bandoko lala pa camarade afutaka chaque jour soki 5 livres soki 4 livres afutaka chaque jour mpo na lala esprit wana epasse esali epasse akomi kwiti akomi kosengasenga bato bambongo bamonaka mokomsu na butu camarade wana amoni aye te baya kobenge boye akweyaki ne na ville akufi na ye boye kaka akufi aza kaka dans les quarantaines yango wana elobi te ke oye na poto mapata ekweya te poto yaka ndenge soki etangamaki okoya okokomprendre mpe te oza na Congo bobali mopa ye abali yo oye mpe poto okokomprendre mpe te butu moko bazomema bato na poto bokei mpe bofuti bafrai na bino oye mpe poto okokomprendre te botika banzela wana ezoriske bavi na bino parce que bolanda mpenza exemple tala ndaomi akufi bongo babeti ye te e babomi ye na nzela te akufi ye moko asombi liwana ye donc toyebi te soki ye mpe soko akotaki na kati ya badge wana soki mpe badge elingaki nango edinda mpe kaka na mai soki mpe ezalaki kaka jour na akufa elingi mpe badge mpe elingi mpe kobaluka parce que koma yo kende kokota mwana avant yo kota yo tikali ozotraine nanu soki abanda kosala nini mwana sa akoti na baninga ye atikali ale cresonne bapolice bademare bakende parce que bakangaka bato wana so bakuti bango bazolekisa bato ndenge wana 6 ans de prison so bayoki ka baninga bango babi bokimisa bato oyo bakotaki wana bolekani ka bokei bandeko vraiment bato ya bango mo ya Maroc babeti lisolo na bango balobi mpe ngai na sololi na bango boye na nzela ya mama na biso aza na Belgique merci mama na ndenge osalaki nyonso toyeba verité ya liwa ya Naomi mpona ebangisa mpe bandeko surtout soki ozokende koriske bavi ya bongo tika angelua bato ifale tika ta mwana na ye mpe baparent na ye yakende na ye poto lobilobi okosala regroupement familial bandeko na nga soki oza na bana mike olingi kokende koriske vi na yo tika bana mpe baparent tika bana epai ya grande sœur tika bana na yo biso nyonso totikaka bana toyakaka boye te toye na molongo ya bana te alors ke tomataka kutu na njili na ba visa ya bien mais tolobi ozo calculer na wana mboka nazokende na yebi mutu te bongo ngana bana mibale boye na osuka wapi totika na tika mwana nga liboso na ye na mwana moko tant na ye kutu na regretter na bia il fallait na ya na bana na ngani so mibale po na mati pe na njil na kiti na aéroport ya Zaventem na sali correspondance na kiti na Danemark pepele sans problème mais na tiki mwana pour na souci bandeko na balobi ozoke na Danemark toyebi mutu te mais bino bozoke na nzela mai ndeko mwasi pe na âme na yo mais ozwi na bébé bato angelou lelo siko aza porté disparu alors siko tikaki pa baparent na yo balingai babokola ye et puis balobi baparent na ye baza pe na vie ya mabe te donc bandeko na ngai c'était juste ça na yaki mpona tout éclaircir situation yango ezala bien bato nyonso bayeba mpona nini Naomi asili kotika biso vraiment botikala malamu wana mama leki na bino la danoise oyo ayaka toujours koya mpona kolamusa conscience ya bandeko na biso et puis boyebi kaka bino mo boyebi toza toujours wana société ezocontinue société evandi na ndenge moko ya bien bokomona bokoyoka batémoignage et puis bokomona batémoignage ya bandeko mibali na bandeko basi oyo basi basangani na live together ezali site moko ya bien bobenga ebele bandeko nanga inscription eza par téléphone il faut obengi yo moko na 0044 74 59
62 52 17. Toutefois, tu as coordonnées. Bon, au bengi, au s'inscrire, inscription, et ça, au félé. Et puis, au koye, ba condition, ba kamni no sala, ndenge nini eko lekela, toko expliquer yo, au kozo molonga nino na pete. Boya ebele, bana basi ya Londres, ya Angleterre, il y a moins de 35 ans, ceux qui vous ont na mibalité, boyo ka sonité, boya, dans un mibali ya bien, ba ingénieur, ba comptable, ba to peta ba tangi, ba mibali o penza ya malonga, bo benga ba mama Londres, bo ba pasteur, surtout ba pasteur, bino ba tubozana ba protocole, ba na ba protocole, ba zo tula na ba église. Bo benga la danoise, bo tinela ba protocole na bino awa, ba ya kozwa basi, ba ya kozwa ba mibali na bango, bino ba pasteur boko ya ko célébrer. Tala bozo célébrer sous ba mabala te. Alors que so botindi bango awa, biso to pesi bango mobali, to pesi mwasi, bino ba pasteur bozo musala ya ko célébrer ba mabala et ozala tokos le kume ozala wapi. Le kume ozele pa na ba église na bino, botinde la ngai ba protocole, bazo tula wana, bazo kola wana, bazo zwa mabala te. Vraiment botinde la ngai ba pasteur, ngala zali moko na bino, na travaillaka elongo na bino, biso na bino tozali ba oin de Dieu. Alors boya ebele, botinde la nga bango, nazo zela ba coup de fil ba pasteur et zala tokos. Vraiment botika la malam, ba o nyoso baza déjà na kati ya live together, bozala kaka patiente et loko ne loko izalaka na ngonga na yango. Que bakite na mai po ba 400 ezala kaka bakomi na mai. Baza ba fansi bino na se pendant quelque temps en attendant ba souffler zodiac kango ba tia na monteur pour bokende. Moment ba souffler ba silisi ba tia monteur pe parce qu'il faut boya bo manomata. Ba bien na bino bozo mataka moko soit. Ba to m'attendre rapide eza presque ba mi bal. Ba zodiac ba te belé mais wana siko tel mes moi classe ba classe a ba to ba fan sabino. Sur des moments ba classé ce qu'il y a yé ba zu mona ba matisi likola zodiac. Parce qu'il faut y mo pas ça l'effort à mata. Moment azolinga mata ba beleli police donc police pas bande ko yape abano yape. Parce que moment y a linga mata ba beleli nani commandant azagi na choix te ba essayer démarrer sinon te sombi la kangi biso to sa prison. Zodiac na monter to père dango ba dépense tout au salaire que pamba yo kende ba tikali ba yata na convoi tigal. Commandant de bord a démarré à Keina ko kenda Kei moi sur un tikali yé mon mabo pamba moi na Keina katabo. Babando expliquer c'est non calme-toi et tout la police aura remarqué que tout ça a ba kana tout ça prison yo ba ko libérer na bango. Des arabes mais ko calmer bon ba parole ba lobel kuna biso to éviter. Ba me ko calmer azoboya chaka tetites ndezala kaka bazo pexiza la calme okutana mwana tana convoi ko yawo mabende ngasko na nena kaliya bi so siko za yo moko matina boro ke siko mwana na tikali olingo yeba kuto ngole la plus parce que place mwana na tikali ebite so bo saleni pourquoi parce que eza zamba mwana bangole baotala mwana zolela mama na yazate baba mwana oyo kangisa biso pamba biso bandibu na mwana ya moyindo na maboko boy baba kanisa biso ba trafika ba kosa pe mwana be babomi mwana ndenga kendaki yo tikali na yo kutu sai lote okukutanga na mwana bon moment na ya bando crier ils avaient bazali sur na choite et c'est ngai kaka babanda mena ko menacer ba menacer olia tika atika neka senga ta pardon kanga ni muno kwa fanda kimia ba comprendre o c'est otiki libanda ok funda na mbila ayo la même na coin ba beti à l'agonie ba beti jusqu'à la mort nandenga kufi tamba ba tumsuba yona ba yo kuté déjà chaque kufa en plus ba bisu ivoirien moko ta yakia kota ba beti pena ivoirien pour so ba tiké pas que funda ba beti na ivoirien peu kao ivoirien pas kufi na innocent batu ba moko kana mtabika ki a kufeta gravement malade on dirait mtapesi une nouvelle on yem t'expliquer histoire on est s'est passé na seconde en tout cas na linge bino mingi ba love bisika biso bizwi bino wana mama leki na bino la danoise ba love bye bye tokutani prochainement bye bye